Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou na eka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na ya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas la biso tozara toujours plein. Appartement la biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi o ya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozara on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir repé sa confiance. Vous allez toujours là pour repé sa numéro à téléphone en pas ya batou. Maman Bijou alobi il fait la force. Bonsoir, bonjour na mutu nyonso ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Maman Bijou na mkola lelo. Ngande kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Maman Bijou d'or na yeli bino kaka sango ya mawa. Oyo mokili mobimba yebi oyo internet eza ya koyinda kobungisa ndeko na biso ser na biso na kombo ya Rafine Tumba oyo akufi vraiment avant. En tout cas mes condoléances na nga na famille na ye mobimba, mes condoléances na batu nyonso tu oyo bayebaki malamu. Maman Bijou d'or alobi liwe eza nzela ya biso nyonso ete ande biso ba oyo totikali to ebandeni toza kotambola. Donc mutu soki akufi na ye tolobela lisusu mabe ya mutu akufi te parce que akoyoka biso te. Biso ba oyo totikali nde fo tozwaka leçon to ebandeni toza kotambola. Naza kotiela bino analyse ndeko na biso moko ya mwasi asali analyse na ye atie ba voice oyo notre pasteur na kombo ya Denis Lese alobaki pona notre sœur na kombo ya Rafine Tumba parce que Rafine Tumba asekaki alobaka na ye mabe tango ye akufelaka ndeko na ye ya mobali. En tout cas vraiment message eza pona ba chroniqueur nyonso tu ba journaliste oyo tozopesa ba information na ba radio na ba TV na internet partout toye bandeni tozo sala musala na biso tozo linga mingi ko détruire ba vie ya bato c'est pas bien tozo linga mingi ko telemela ba musicien ko finga bango c'est pas bien ko bando telemela musicien moko ko finga ye yo pona yozo mona ke yoza pomba ya mafinga mais oyebite musicien wana soki a kanisila kayo nini ndeko moko ya mwasi akotaka na vie privée ya kofi ko finga kofi. En tout cas biso moko toyebi oyo esalamaka na vie ya ndeko na ya mwasi avandi boye voiture euti musika ekotika a place ya zalaki epandi ye makolo. Donc pona kolobake yozo finga mutu oyebi te loko nini oyo aza kolingela yo. En tout cas tozwa mayele bino moko boyoka maloba nini oyo Denis Lese alobaki pona notre sœur o asili kozongisa molimo na ye epa ya nkolo. Tozwa mayele totika kofinga batu, tozwa mayele totika kobebisa ba vie ya batu parce que quelque part tosungaka te tosala musala na biso ndenge esengeli. En tout cas malembe nzamba otia loboko pe ekosimba tolandaka penza kaka te ndeni batu batala biso ba vie ba mbongo parce que lelo notre star notre sœur na kombo ya Rafine akufi atiki nyonso bolanda moi muke. Donc maloba oyo notre sœur alobi asali analyse na ye vraiment très kitoko bokoyoka pe Denis Lese zawana bokoyoka pe témoignage mususu zawana pona notre sœur na kombo ya Rafine Tumba. Maman Bijou alobi totala kaka lelo te totala rappel lobby parce que on sait jamais muto yo finga kaye oyebi eloko nini oyo ye akanisila kayo te. Donc okoya ko stika mokili pamba pona nini parce que yo bimaki ganki ya kofinga mutu nyonso tu ba finga kaye te boyoka Denis Lese. Merci. Rafine Tumba asili kotika biso en tout cas sali biso pasi yango tozo présenter ba condoléances na famille na ye kotika bana mike bande konanga. En tout cas sali pasi ya pasi toza vraiment na ebele ya kolobate juste ka ko présenter ba pasi pona ba ndenge baninga ba otika biso to otika la eza na makasi na biso te eza ka na bolingo nzambe ndenga zo batela biso. Alors bande konanga ba live salami ebele
maloba elobami ebele bato bamati ebele bapesi bandenge na bango bon o akufelaki boye o akufeli boye o asali boye o akei boye bandeko na nga mutu akufi ye nde ayebaki azalaki na secret ya maladi na ye. Donc le mosusu mobali abanda obima na ye papa wabotaki ne bana ta mosusu azalaki na secret ya maladi na ye. Mais biso bato totikali tokozalaka wana tokoloba ba bla bla gauche droite boye matio kiti. Mais yende papa wana ne ayebi yende mutu ayebi ou bien ye moko soka kashaki maladi na ye mutu musu pa ayebi na ye te ou bien bana na ye. Mais batu ba olinga ba mata kosala ba buzz kosala boye et kozala kitoko makasi ni eza kitoko te. Alors bande onanga to sala vraiment attention na la santé na biso. Et puis voilà. Et loronga na yeli eza likambo oyo nani Denis Lesi alobaka tango Denis Lesi akufelaka triste nouvelle. Donc tango nani nouvelle eyaka ke ndekwa Denis Lesi akufi ndeko na biso pe a sonam aloba makambo ebele aloba pina makambo ebele oyo esalaki penza kitoko te. Alors Denis Lesi alakelaka ye makambo ya mabe makambo mabe makasi bandeko na nga esalaki bien te. Yango na parmi makambo alakelaki ye na olinga nachela bino yango boyoka yango bandeko na nga keba na bamaloba oyo bato balobelaka biso mutu akolobelo liloba boye il faut koyeba kwa nile yango ko boya yango penza ko refuser yango ko telemela yango soki il s'agit ko mona ke naza coupable na sali na lobi mabe ozongi osengi pardon parce que Denis Lesi toke tozonga asalaka eloko mabe te aleli yaya na ye enregistré yaya na ye aleli. Mais lokola azalaki na kan oyo ya kumisaka te na musique parce que yazaki mutu asimi mitu YouTube sa makasi na makambo etali musique ayaki asai lokola aseki et puis alobaki. Et puis Denis Lesi alobaki ke il paraîtrait nzaba pesa bango pouvoir ya ko maudire bandeko nga pe mbali boso na yoka yango apesi bango pouvoir ba maudire bato. Donc basai na nzambe onde bazalaka awa bandeko bokebela bango tokebaka tozoloba me toza moko komikebisa parce que alobi bien ke bapesaka ye pouvoir ya komaudire et ça lui compliqué. Alors vraiment nazo koloba ben nzoto eza kobanga nzoto eza kolenga na nzimaki te. C'est une belle fille belle femme belle maman moi c'est kitoko penza. En tout cas yango banzoto eza ka ba enveloppe oyo ezaka na kati kuna ezofonctionne baestoma bateste banini toyeba na biso yango te tomona ape yango te. Alors bandeko na nga vraiment bafier oyo tosalaka mosu ngai longue jambe ngai bien boye ngai boye bomoni bino moko video na ye ya suka ntango azoloba yango azomilakisa bomonaki non esali pasi na mawa. Pourquoi pas toyoka na Denis Lesi ndenga lobaki esaki penza pasi makasi tolanda ye na bokebi nyonso eza pasi. Voilà eza pasi makasi bolanda na bokebi nyonso eza pasi esali pasi na mawa. Bozela c'est ça yango yo awa. Ça fait combien d'années Denis Lesi aloba makambo yo bandeko nanga esali nga nzoto malili tolanda nao na bokebi et batindeli nga ngwata 5 atuna maître tura na laxi maître tura mo akendo vérifier pas tura asola la it asola maître tura mo na biloko na laxi maître tura soka meki kaka na silise kare na poto pe bazolise kishasa na matanga ukona za matanga mama finga nengolingi beta nengolingi chola nengolingi. Je plairai mon frère, je n'ai pas honte de ça et je continue à pleurer.
caméra kutu bozala jour et bimeko yana kolela et puis juste donc kuna yana kolela sukoleka c'est mon père il a fait de moi pour yatanga ko mwana lelo muto asalanga après nzambe zaye donc je pleure papa même nami filmaki eza bien pona lela yana ngana leli sipe bato ebele ba mi ebele ba eba ite ba leli na ngana sepe na petit a publié kia kutu na opese kapte ye accompagner ngana kolela mena sepelité pour ngana évêque ya ko imiter ngate en tant qu'évêque mais Alexia on a ndenge ya nani ya comédie mais na sepela ina ngoti il faut abandela après c'est ce qu'on connaît là c'est normal pour wana et soit kinga ina ndenge ya mukete ngani ngazo imito zo lelela mabe ba mita tatati il faut atika berero wala batu ba c'est aba journaliste ka batu basali ye mwana wana comme ne suki nani wa sene mission petit Zach la osala jamais mission nga jamais osala jamais mission nga parce que il est parti à toucher partie intimité et puis je plairais mon frère ils doivent honorer ça na ebi que ba mema qui est nagé pa yebsinga papa a publié ils a trop tard à 4 heures tant benganga abina publié na bia bon tika mwekende et kende et l'accepter bato le gouverneur abenga nga ponango bato tout balela inanga ça dit permettre bato c'est la comprendre permettre bato ba sango pesa sango oui c'est un message aussi nana unkra na mbio na mafuta sika nazali phénomène spirituel ya mboko toute l'histoire na yo dans quelques temps tout le temps autant ce qu'on sait pardon olala na mabelo bando suba na bilamba pe okosila ti ba monio ndengo zosila je m'occupe de toi Dieu va s'occuper de toi pour songa na modiro tu vas mourir dans quelque temps na boy na ngao modiro pour malédiction la ngaso na salelio osa se mettre okufa mais na tiki ngana modirio na tiki okana maboka nkola s'occuper na yo omona ndengo okosila na patron na yo atinda ka yo wana ndebo okosila bino mibali na yo na patron na bozo sila lokola mungu na soso sipo yo koti sisiko na ki patron na yo oyo bimana yo wana na yo na ye bo kende bino mukombo sila lokola mai na mungu ti bosila ko sakana na Charles le cité c'est un grand c'est même bande konanga bato ebele ba oloba balobi ke abandaki ko bimana na ferry il paraît ayaka pe na zemi fer a déclaré ka mwana wana bon bande ko en tout cas histoire na na ferry eza na makambo ebele balobi ferry pe mutatinda na poto donc oyo bozo mona bazo maudire eza ye to mekana ko zong c'est sous moi muketo landango vraiment partir à awa boyo kana baba publiant so ero na réseaux sociaux ezala baba publiant les prophètes na kati malo Joseph na sisa Joseph na Bible tanga moni bande konaye akoti na kati ya toilette alela na ndenge ya muketi na batamaka non menga pe na lela nga moko ça dit que na leli d'abord nga moko et puis na faire pleurer batu bande konanga pe na faire passer un message que mon frère est mort et j'ai pleuré Kofi Asalango ye mwana mwasi moko auto buka na makolo na accident afinga Kofi avela sexe ya mama Kofi lelo makolo buka ni etikali ye wana oyo soki oyo botanga mais il y a à préciser biso par rapport à basource abi que yo mutoza ayi bato balilaka bakasi na bibembe bango ne barabandoki azo un grand homme un saint homme comme Charles Lesi bagoli a été papa baliaka muta peut-être soki ezalaki ata Roger d'accord mais oui mais nalobi na ndenge mabe te soki ezalaki ata Roger afingi ke na le wana camarade na ngai mais mutuka Charles cette fille là je vais m'occuper de lui après matanga je vais m'occuper d'elle pendant 6 mois nako s'occuper na ye yokanga bien lo na ebso après matanga nako s'occuper na ye nako kine na tina Paris et na Paris wana nako kine nako s'occuper na ye et puis na tiki na maboka nkolo s'occuper na ye cette na tiki siko na livré na maboka Jésus que Jésus s'occupe de lui moi na leli pour frère nanga na oli acha le lesinde biso famille bakufa te biso leki au moins na rien bakufa te c'est vrai a commis à 67 ans mais je ne peux pas livrer mon frère il a souffert aussi dans la vie je peux pas parler de ça mais yé moi la motion au moins mon ninga ma kolebuka je suis pas content mais elle bato a poto bo calculer date à lelo
ce que Dieu est capable de faire. Pour nous dire, gardez le silence, je combattrai pour vous. Naïbiété, toi, famille, naïté. Bandeko, après makambo oyo, et oumelaka lisute, ndeko mwasi, akomaki kobela, ba maladie oyo, bazolo ba makila, et comment kozana moi problème, ba docteur, ba ebisaka, il fallait azoka ba kisi, amelaka pona ko doser yango, système makila na ezaki penda bien milité, naza docteur te moyena kota na profondeur ezate, mais bandeko nanga boti kaka soki bomoni moto akufi, bokomi kokosa makambo, a négligé ki traitement, a négligé ki non. Ozwa traitement te, ba maladie musu eza incurable. Djani akufa ki wa, oh, a négligé ki c'est attention. Vous avez toujours des gens de dire que les gens ba négligé ki. Mais place ba mila ba ki sina bango bozala raté. Mais kaka koloba so mutakufi te, so mutakufi moko, yanga na banalise moko ya bien. Soka zaki muta malam boye na banaliza malam, soka zaki muta mabe boko ya kufinga ipe lisuta koyo kabinote, mais boye ko pesa leçon boye ko lamsa conscience que bandeko totika totika kufinga parce que batulu kwa ba denile si boye so basambela na bonzambe so pe na kindoki yemoka ayebi awoya ko lobelo ba maloba mo boye yozo mona ngolo kwa maseki elati ofi mobimba ekomi kolia leo malembe nanda kuna olala ka yomoko omilaka yomoko olamukaka yomoko. Donc Denis Lesi alakela ki mabe makasi alobaki akosuka mabe ekoma akobela maladi wana ekomimae akobandu misubela akosala boy. En tout cas ndeko ayokaki vraiment malaise asala ki pe vidéo na ye avant 2 jours ya liwa na ye albi azoka penza bien te tango musu ba docteur pe balobaka ba maladie musupe izaka déjà docteur ayebisi yo ke to olingo lingate ndenge komi na niveau boye okokende na yo kalate musupe ayebaki asali pe vidéo alobi en tout cas nazoka bien te mais komona ye boye azaki bon moi fatigue moi na misu mais azaki na ye en bonne mine donc esali pasi na mawa to okena biso mulai mingi te pona osukisa toza na vidéo mususu owana batindela ki pe biso toyoka mwa parcours na ye mwa muke ndenge batu balobela kiango et osala biso pe bien entre temps pe toza na sango mususu ya Peniel asali atike déjà lettre na ye ke azokufa donc bandeko nanga tozo comprendre lisote voilà mbozela oyo te. Oh voilà, je crois. Chers téléspectateurs, penza bozalaki ebele makasi ya kolanda lisolo oyo epesi biso pasi mingi ya Racine Tumba. Penza Racine Tumba azali chroniqueur moko oyo toyebi ya malamu awa na RD Congo. Vraiment ba carrière na ye ndenge andoki kosalela musala na ye Racine Tumba pe vraiment ndenge asalaka musala na ye biso nyonso topresaka penza musala oyo ya Racine Tumba mais likambo ya kokamwa oyo penza epesi pasi mingi surtout awa na biso awa ba congolais vraiment ki mutema mabe oyo tokomi nango. Racine Tumba toyebi ke azalaki penza chroniqueur oyo abandaki kolobela makambu oyo ya fere awa fere azuye azalaki kolobela kaka masolo ya fere ya kolobeli masolo ya fere pe alekaki mingi na bamise ebele oyo alingaki penza baede azosala makambo na ye ya poto bamise ebele oyo alekaki me motema malamu oyo ya papa fere oyo babengi président ya bagaulois azwi ye pe akei na ye na mokili ya poto na bana na ye mibale pe na kati wana Racine Tumba azalaki na zemi na ye me fere pe kutu ayebaki ata pe zemi yango te ndenge kaka abandaki azalaki chroniqueur ndenge pe abandaki kaka kolobela fere ake pe kuna na poto abandi pe kaka kolobela fere ti pe azolobela pe kaka fere azolobela fere
Racine Tumba kuna kaka na poto pe aye kobota likambo ya pasi oyo ezali koswa biso bakongolais awa penza. Racine Tumba alobiki mwana oyo aboti wana fere asengi ye mwana likambo okamwa le temps ke ye moko Racine Tumba aza mobali na ye oyo apesi mukanda na Belgique. Bomoni pe mobali yango ndenge azalaki kutu na zemi yango oyo apeseli ye mukanda kuna na Belgique. Yango tosengi na bino vraiment ba chroniqueur bozala pe mitema malamu moto soki asuni yo kolinga te ke non obebisa banzela na ye nyonso po akoma mabe po bato mosusu oyo balingaka ye te bamona ke ya solo. Vraiment makambo oyo wana ezali ya solo te. Biso awa toboyi yango, biso awa toboyi yango. Fere azana bana na ye soki alingi asala kosala ngo na bana na ye jamais akosala ngo na bana oyo ayebi te pe Fere jamais abima na ye. Fere aeda ye kaka le temps que chroniqueur na ye oyo alobelaka ye aza kaka na ye moko te, azaka na ye moko te. Racine Tumba pe aza na ba chroniqueur ebele oyo balobelaka ye surtout ya basi baza ebele. Fere gola aedaki ye lelo akoma na poto me ndenge balobi kaka keno mutu oyo oede ye nde mutu akotya yo kaka eloko liboso. Ndenge Racine Tumba atie Fere ye awa liboso awa avant kende betaki porte ebele epai ya ba musicien minene pe ba musicien star ebele pe bafungula porte te bato pe bele bamela ye bambongo ye moko ndenge azana ayebi. Racine Tumba bamela ye bambongo epesa ye kuti bahypertension pe batension oyo afanda penza me na mawa oyo ya Fere gola amemi ye na poto pe alakisi ye banzela le bandeko bangai soki botali parcours ya ndeko mwasi oyo asili kokufa tina Kinshasa pe azalaka penza kobela azalaka penza na santé ya malamu te na opina Kinshasa pe akotaka ba hôpital mwa ebele. Alors tango aye na poto bandeko nanga umeli na ye pe na poto mingi te 10 ans oyo pe ekoki te ba 7 ans 6 ans bandeko pe ayeki na banzela ya kokata. Voilà donc esali pasi na mawa. Bo partager mission, bo like, bo tchaka commentaire na bino et pe sa biso mayele biso bato to tikali boke bana kokota makambo makasi na ba vie ya ba musicien boke bana kofinga bato na beat moko ezate mutakufeli ndeko na ye oyebi eloko to yeka kotia munoko makasi parce que kaka aza musicien parce que aza muto ayebani keba bato mususu bakangela bato linu soki ozali makasi na prière te oya ko succomber pamba. Alors likambo epesa biso mayele epesa pe bino mayele toza pe na likambo ya Peniel ye patiki ya ye papier to yebite na miniti o soki asia mibomi to yebite. En tout cas mwana oyo atiki papier alobi alinga ba papa ba parents na ete. En tout cas Peniel azana problème makasi o ezo senga ba sunga ye. Vraiment botika na malamu lisusu wana mama leki na bino la danoise. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.